Merci Mingina Bino Bandeko Balandi ya Kimbangu 21.me. Lilo vraiment en tout cas ezali ba image au bonimbo landa siko ezali ba image moko très important. Oyo mingi kat na kondima na bino kozala mbala ya liboso bomona ba image ya boye. Intégralité ya voyage ya Papa Paul Kisolokele kuna na Wish. Nakanisi mingi déjà boye bike Papa Paul Kisolokele asala ki mobembo na Wish. Boyoka ki ba makambo ebele mais awa penza tobongiseli bino intégralité ya voyage wana. Tukubandela ngo mpe na katikati parce que parti à liboso eza vraiment na qualité ya malamu te. En tout cas nako recommander bandeko penza bolanda ba image na bokebi na ebite na ebike kozala vraiment moi mulai mais bozala na patience parce que makambo yo bokomona wa en tout cas ekopesa ngai na yo moi makanisi mingi surtout na ndenge lingomba ekomi na moya lelo mingi kat na biso to sala ka moi ba critique ebele ya koloba ke Jomak ye achaka kaka Papa Paul Kisolokele. En tout cas bandeko oyo bosala ka ba accusation wana eza vraiment malamu te botika bloko wana pambate ngai Jomak na chaka ba video nyonso ekomelaka ngai na chaka yango. Bandeko baza na Europe soki na sengi ba video oyo batindaka bamonaka na chaka yango na internet. Bomonaka même bandeko ya côté ya 3 égale à 1 soko koti na www.kimbango21.me wana ezali site moko oyo echaka ba video ezala ya côté ya 3 égale à 1 ezala côté ya 26 égale à 1 pona nga na lingana nga ba kokabona te donc na chaka ba papa nyonso oya koloba ke Jomak ye ezalaka Papa Paul en tout cas on les a accusation moko lokuta en tout cas na voyage yo Papa Paul asalaki na Wish na ko recommander bino penza bandeko bolanda yango ti na suka voyage yo en tout cas ezangisinga maloba nakanisi na ko tshela bino moi extrait ya ebandeli comme ça bokolanda extrait ya ebandeli pona bomona ndenge nini bana ya Wish bayambaki Papa Paul Kisolokele alekaki na ba place moi ebele nyonso bokolanda yango na kati kuna vidéo bozali kolanda ekozala kaka peut-être moins ya 20 minutes mais tango vidéo ekosila na suka nango lien moko ekozala wana lien moko na kocha lien moko awa lien ya première vidéo oyo bokolanda na tina ya voyage ya Papa Paul Kisolokele. Donc soki na suka wana lien wana bokomona bo cliquer yango ekomema bino na deuxième vidéo wana yango nde kozala considéré comme première partie et na suka pe ya vidéo wana lien moko na suka ekobima wana kozala considéré comme deuxième partie. Donc soki okomi na suka soko moni lien wana ebimi cliquer yango automatiquement ekomema yo na deuxième vidéo ainsi de suite comme ça bandeko tolanda voyage oyo en tout cas makambo belé za na kati ya voyage oyo en tout cas vraiment bolanda yango bino moko na zangi même maloba donc na kotika bino bolanda moi extrait oyo comme ça na suka nde tokobanda na première partie. Merci.